ndaku wana bandeko na ndaku ya Karine Mokonzi oyo bomonaka wana ezalaki na tike ya 4 personnes ya Turquie pe koti Grèce. Bakiti ne wana ezalaki toujours ya sika na valeur ya 4000 et quelques. Alors soki janvier alobaki ateka ngo na occasion alinga kozwa 4000 ou bien 3800. Tike déjà ya 2 personnes ya Turquie na bana mibale ya janvier. Donc janvier na mwasi na ye bakokaki ko voyager. Mais asalaki yango te. To continue na ba armoire te. To continue biloko mbeto te ya Karine Mokonzi. Biloko ebele ezalaki o Karine Mokonzi atikaki. Ezali tike ya 4 personnes ya Turquie au continent Grèce au bandi pe kolia. Janvier atekaki yango te. Azwaki pe ide wana te. Donc apona azali travailleur ya Karine Mokonzi oyo a respecta musala na ye. Yango Karine Mokonzi ayebi tina abikisi janvier. Ayebi pe tina alobi na biso. Oyo asolola na biso. Na privé azanango. Wane zakaka pa kitisa biso mitema. Alobi na ete oyo. Bolia ba glace mitema ekita. Moko bobosa naka ngainde mama YouTube. Moko bobosa naka ngainde mutu na futaka janvier. Ngande mutu na ngaja ye. Azali teki aza charge ni défenseur ni chinois. Travailleur oyangai na futela kempo. Na ya Patricia azaya na ngate azaya na biso liboso te azape Patricia Mokonzi te. Botuni Karine soki alimbisi janvier. Karine alobi alimbisi janvier. Oui. Mais oyo bosololaki na CC en privé azanango. Elingi koloba nini? Karine Mokonzi alimbisi ye mabosani likambo te. Karine Mokonzi alimbisi ye abombeli ye likofi na sima. To Karine Mokonzi alimbisi ye naka ebambakata ye gogo ko. Elingi koloba nini bandeko? Boya boyoka ngai. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, janvier, asali nyonso po Karine Mokonzi alimbisa ye. Janvier, a forcé makasi po Karine Mokonzi alimbisa ye. Alors Karine Mokonzi alimbisi ye. Karine Mokonzi a posté vidéo na ye. Naba réseaux sociaux na ye. Bino nyonso botuni to mutu moko. Karine Mokonzi olimbisi ye. Karine Mokonzi azongisi. Oui azongisi ye. Babikisi ye. Mende a oyo bosololaki azanango. Elingi koloba boye. Karine Mokonzi oyo bosololaki na ye. Azanango. Abosani yango te. Akobosana yango pete. Pasengi bino merci na bisika wana. Wana eza réponse direct ya Karine Mokonzi. Ata boyoki yango te. Mais oyo boyoki na monoko nanga bondimelanga. Alors côté janvier sikoyo. Alimbisi ye. Oui, alimbisi ye penza. Alimbisi ye penza na motema moko pepele. Abosani likambo te, abosana yango te. No, Karine Mokonzi. Makambu asalaka tu abosana yango.
mais soki akobosa nango te parce que kaka azana mémoire oyo ekuba mais azana tina teke elingi koloba soki akobosa nango te azokanisa kaka mokolo janvier afingaki non rien du tout eloko Karine Mokonzi ayebi que janvier azongi oui janvier aye balimbisa ye alembisi elobi ye moko ye pe asalaka masumu mais alimbisi janvier pona masumu kaka te alimbisi janvier parce que janvier tangu aya pa Karine Mokonzi azwaye comme bureau comme garde-corps comme sécurité pe comme oyo bino moko boyokaka na bakombo mukala. Alors Karine Mokonzi sikoyo aza na poto azongisi janvier parce que aboyi ezala boye obwaki muto oyo omonaki soki ndenge nini ndenge bino bolobaka obwaki nganga soko somi ndoki ubi obwaki ndoki osomi nganga aboyi biloko wana yango wana moyen abwaka janvier amoni tina te po janvier akozala na ndako na ete mais janvier aza toujours utile donc aza na tina ya kobwaka janvier te surtout lokola amoni janvier aye kosenga ni asengi bolimbisi na ndenge ya solo po Karine Mokonzi ayebi janvier koleka biso nyonso et puis ayebi ke janvier tango aza koloba mabe na ye ne bandeli aza koloba ngo na volonté na ye te sima crise ya mbongo na nzala lokola sakotaki yango akoma koloba lokola Karine ayebi yango azongisi janvier sikoyo akoservir kozala na ndako ya Karine te po Karine azalaka susu kuna te mais akoservir na likambo oyo ekozala utile toujours pona intérêt ya Karine Mokonzi na intérêt ya ye janvier po janvier azali chinois te azali charge te aza défenseur te azali travailleur ya Karine muto ya salaka salarié ndenge boyokaka baya Patricia basalarié pa ya Karine Mokonzi tango Karine Mokonzi alongola chômage na kati ya Congo parmi bato alongola o boyokaka ya Patricia aza yaya ya Karine te aza kaka bonne janvier azali ebandeli ya anete azakaka mutu papa moko azalaka na bana ne mibale azali yaya ya Karine musika donc yango wana Karine Mokonzi azongisi ye bongo sikoyo azo jouer na rôle ya travailleur te po musala nano eza te mais soki musala monani Karine Mokonzi akopesa ye musala pona musala janvier asala musala na ye kitoko pona musala janvier azala nyonso a respecta mibeko alors lokola Karine Mokonzi aza mama YouTube ye mutu a forma janvier na kofinga ya buzoba te mena koloba lokola député ko défendre honneur équipe nationale po janvier azalaki travailleur ya Karine Mokonzi na ndako pe na makambo mosusu ya privé sikoyo na équipe nationale Karine Mokonzi atia ye po défendre équipe nationale po loba po na équipe nationale soki message ezali pe na bato baza na poto yango boza komona équipe nationale ekoko loba ndenge lingi ndenge balingi mais janvier avant loba toujours Karine Mokonzi faut appeler code ou bien signal ou bien ça yebisaki avant parce que azali propriété privée ya Karine Mokonzi janvier mangokele travailleur ya Karine Mokonzi oyo a travaillé pa ya Karine Mokonzi
oyo Karine Mokonzi afutela ye impôt na ya Patricia. Oui, Karine Mokonzi afutaka impôt soki boyebi te. Mais wana na ko expliquer bino mokolo mosusu. Alors, soki Karine Mokonzi afutela ye impôt, yango wana tangu toza koloba na Karine Mokonzi en privé makambo ya janvier ndenge bazongani to tangu babebanaki. Karine Mokonzi azoyoka biso, azo comprendre biso po tozomona na misu ya normal toyebi mingi te. Mais ye mutu ayebi, ye mutu engagea janvier alalaka na ndaku na ye atikelaki ndaku apesaki bakombo akende zwa mbongo ebele na Western Union sans kobangaki janvier kozonga akangi bana ne mibale na mwasi na ye akimi. Karine Mokonzi asala yango te. Karine Mokonzi aye poto akamati abangi te atikeli janvier ndaku wana bandeko na ndaku ya Karine Mokonzi oyo bomonaka wana ezalaki na tike ya 4 personnes ya Turquie to koti Grèce. Bakiti ne wana ezalaki toujours ya sika na valeur ya 4000 et quelques. Alors soki janvier alobaki ateka ngo na occasion alinga kozwa 4000 ou bien 3800. Tike déjà ya 2 personnes ya Turquie na bana mibale ya janvier. Donc janvier na mwasi na ye bakokaki ko voyager. Mais asalaki yango te. To continue na ba armoire te. To continue biloko mbetu te ya Karine Mokonzi. Biloko ebele ezalaki o Karine Mokonzi atikaki. Ezali tike ya 4 personnes ya Turquie au continent Grèce au bandi pe kolia. Janvier atekaki yango te. Azwaki pe ide wana te. Donc apona azali travailleur ya Karine Mokonzi oyo a respecta musala na ye. Yango Karine Mokonzi ayebi tina abikisi janvier. Ayebi pe tina alobi na biso. Oyo asolola na biso. Na privé azanango. Wane zakaka pa kitisa biso mitema. Alobi na ete oyo. Bolia ba glace mitema ekita. Er moko bobosa naka ngainde mama YouTube. Er moko bobosa naka ngainde mutu na futaka janvier. Ngande mutu na ngaja ye. Azali teki aza charge ni défenseur ni chinois. Travailleur oyangai na futela kempo. Na ya Patricia aza ya na ngate aza ya na biso liboso te aza pe Patricia Mokonzi te. Azali kaka oyo ba travaillaka pa na ngai. Yango wana Karine Mokonzi apesaki réponse wana. Yango ngape papa robo soki na ye koloba pobo yeba. Karine Mokonzi ndenge aza wana. Na janvier ezali ndenge mususu. Na mutu oyo Karine asololaka na ye ezali ndenge mususu. Et puis maloba oyo Karine Mokonzi abimisaka. Ezalaka na tangu wana bongo na mikolo kokolanda ekoki pe ko chanze. Parce que maloba Karine alobaka echanzaka pe. Soki alobi ke papa robo ozali ndoki. Et la kisi mikolo kokoya akokoloba papa robo oza ange. Donc Karine Mokonzi achanzaka selon circonstances. Ndenge kaka YouTube echanzaka. Ndenge pe Karine Mokonzi azali yango wana ezali ayali mama YouTube. Alors Karine Mokonzi naba oya ye bazaba oya ye. Soki Karine Mokonzi a réconcilié na bato équipe nationale yo tikali bende olobi non na finga bango mingi nga papa robo na sasa gel mwana kipumbulu tika na pikle wana oko pikle yo moko okomie bende olimwe po bende pe limwaka ezaka mungwa te. Mais soko yebi ke Karine Mokonzi ba réconcilier na ba oya ye. Alors yope automatiquement soki
olingaka YouTube, olingaka makambukari na salaka, pe olinga équipe nationale, automatiquement, ngai pe papa robot, na réconcilier, na banani. Eh, nga pe na réconcilier na banani. Non, na katali solo, bi lobela, e koko memanga, pa ya mwanza. Nga naza robot, naza papa robot, oyoki gel, oyoki wadol, oyoki Pamela, oyoki, nani lisusu. Juvenal Kibala, oyoki Tresim Belenga, oyoki Claudine Souka, oyoki réconciliation, Elengia, équipe nationale go, bon, et c'est nga trop, na soki si awa, botika la malamo, et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengi Akomba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Akomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, ta boss des boss, ya danger. Donc, ça me Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Akomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, ta boss des boss, ya danger. Donc, ça me Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.